qui va à Londres, bana tout dans le monde, biso tozaka awa la famille ya Ibrahim Yanzambe leader na biso. Donc tozolela rappel la biso Blaise atiki biso. Et ça la monzela motuto. Donc tozolela ya na biso et puis tokunda na kimia. Donc tozolela donc ba fanatique tout ya pesa ntango leader na biso akweleli likambo ya day donc botika été venanga Tony Twingi botaye maboko igete samba botaye maboko bana partout dans le monde botaye maboko botika été mosapi moko sokolaka lisouté donc voilà quoi donc tout ça na palais na famille place matin les alliés toujours na ya Blaise donc voilà quoi de la mère bango na invité so ba mère bangwana donc toka na matanga donc voilà donc baluki boye si bango koto yo donc toka na matanga donc ba mère bango yo na ebité voilà quoi donc toka na matanga tozolela donc toka na matanga donc instrument yangwana toujours tozobeta musique donc na ebité quoi. Ouais, bonsoir à Londres. Balobi mosapi moko ezoki nzeto mpapasi lelo mpe makambo ekoyi na kaka na biso bana pesa ntango toza na matanga toperde noko na biso Blaise noko na biso ya pesa ntango masha wa gens toza na mawa biso tout donc bana Londres botika biso te soutien na bino osala biso bien alors na minute ofena na famille nde tozolela tobungisi vraiment moko ya biso ya motuya ya kosakana te nayebi te kwa toza na palais donc palais yango oyo awa nde palais pena tosike tozalaka donc makambo nde eza pena awa nayebi ke baprogramme tokopesa bino kala mingi te awa tokopesa programme matanga ni enterrement makambo tu ndenge koleka donc toza bien na pasi ya kosakana te botika biso te get samba donc bafanya star na Londres bape na biso lokola bato lokola Tony Twingi Gogan bato lokola Jean William donc on est ensemble donc toi bien na mawa na botika so japon ensemble na mona rosa ouais donc voilà quoi donc toza pena donc tina palais habité sur molili bon oh là molili oh aïe souci ils ont mon na kutu te donc à la prochaine fois tout te reçoit donc ba image donc palais molili donc mon monument molili le côté mais alors ça awa tous à image ensemble donc toi na passe libre dans le bezate donc les lots pour les biso on appelle ça temps merci Nabino vraiment merci ouais merci Nabino bena donc tout ça ensemble donc to les la fait na biso donc ciao botika biso te pour soutenir biso poto kunda pena on a biso avec honneur donc voilà quoi ciao then aïe